Arribi ko komate bango do ekoma kaka dongi bakoma na terme kaka moko na internet okomona soka bandi ko finga nzoto ya mamawa bako ya kuna nzoka ndazo yeba te ye moko paza ni bela tulu na sama kolo yoke bela tulu kola li so ndenge tozo ko filmer stade de martyr vide likolo soki ndeni bobenga kawana bango pompage ya makero na pompage ya mâchoire ngapi na pompage ya makero na pompage ya mâchoire pour oya pena pa na ngai mona mela campe te fotia mbangano pena na cric otie pena mbangano na cric ndenge batie bachaka voiture na cric otie na mbangano kuna donc biso mokonza mama so nazo doser le na média parce que je lève d'abord mes 4 gosses, je suis responsable, je suis le mère des 4 enfants que j'ai nourris. J'ai 4 bouches à nourrir ici en Europe et en Afrique, j'ai 22 bouches à nourrir. Donc pas tout mambo ninga na niveau na oti. Naza camarade na ote, na massa na ote, na ndeko devoir yo beaucoup de respect mais faut yeba ke na star na yo, na oti ka star na yo, attendez ngozo ya ko luka mabanga si mawe ranson. Attendez ngozo ya na motema mabe, ponga na ebe loko déranger yo. Ya na faut na oti. C'est bon na Washington, le grand pays. Washington, grand pays vraiment. En tout cas, en Allemagne, tout au Tchagamus, sommes pas Washington, le grand pays. Un grand merci encore à Alvaro Mwanza, le prince, plutôt le prince de la paix, na Fribourg, Ngana Zaramon Ngaba, Nicole Moza, Justin Elungu, tout ça, là, mon conjoint maman. Ria GNT service na mele soko tindi okanga ria batuna kini ba moko ba récupérer ngo voilà boni mokonzi wa mama très kitoko mokonzi wa mama za pena bien mokonzi wa mama za pena pépère mokonzi wa mama za pena pénard donc ndega to lobara na linga ya banda ria ya Allô, ici mon konzaba maman. Allô, ici moi so gangela mabele to ça. Mabele fukama balobi allô, Simo Kimbangu. Allô Lumumba, allô Mobutu, allô Kasavubu. Balobi allô Kasai. Allô Katanga, allô Manyema, allô Bazai, allô Bandundu, allô Équateur Mambenga, allô Kisangani Boyoma. Allô Matadi, allô Boma, allô Bunya, allô Bukavu. Ici mon konzaba maman. Voilà, mon konzaba maman. Zidane to yambio to sola mbala moko. Moi to kende boizate. Bino na maison mère, qu'est-ce qui se passe au juste parce que tu vas comprendre sous binoté. Il y a bino ko swana, il y a bino ko popola eleki. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et là on y venait zo lekana C, les années. Na opesa na ba mbote belé na epa na ye moko balobi Igwe le roi de la forêt, les phénomènes zamba. Na opesa le suba mbote belé na ye moko mapata la femme modèle, sans oublier Exaucé na Gladys. Mokonza ba maman ndenge ka boyebi mwana oyo kinkese mene ya fula lelo o na kati ya maison mère mokonza mama yena kombo papi gen mokonza mama yeko baksa 1+. Mokonza mama za déjà star. Mokonza mama botama déjà 100% super méga star. Oh bino boyebi o to lobela rango le sous-souté. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans la maison mère? Papi gen ngapi na yebite. Ngapi na yebite yo kutoza mo lobeli to lobela vie, yo muto lobela la vie peut-être yo muto ko expliquer. Mais ngai eloko na yebi lelo oyo na maison mère tout se passe bien. Tout ça la promotion les 7 jours de la semaine, ça s'est bien passé. Weranson, le roi de la forêt, au balobi akangi son dans le monde entier. Ayaki Paris papi gen to yambaki Weranson de Sengonyon so bomonaki ba image to lobela mingi te. Lelo oyo wenge maison mère ezo kokisa ils ont fêté 20 ans en haut. Donc en janvier à l'organisation ils allaient pour s'organiser selon pour fêter 21 ans il y a wenge maison mère. On a santé à maison mère. Car qu'est-ce qui se passe? Maman a évité l'eau donc ceux qui n'ont les sous la mémoire, il y a aussi rappelé. Naibi ba mbilinga na ba mbutu nyoso o ekoti lelo o ezopesa na soni papi gen. Ezopesa na soni ndenge to sangana ki pona le roi de la forêt ndenge to sangana ki pona promotion les 7 jours de la semaine lelo e komba kan eza ya kokabwana. Mais na kata ba kan wana eza ya kokabwana ngai neti Zidane na za awa na yebi eloko ezoleka te. Na kata ba fan club
eloko bazowela nga mokonzi ba mama na yebi yango te nga na ye na maison mère ko baksa 1 plus ndi na loba kaka na salama déjà na ye na kombo na nga na dine molisho zine dine Zidane lelo mokonzi ba mama na fimbo akekele na zo ko fia kola na ye ko fia kola na media donc na za lelo na maison mère nga za molobeli pardon papi gene nga za molobeli nga za muta micro nga na ye kaka maison mère pour na ko soutenir Weranson et puis na ye maison mère pour na soutenir Wenge maison mère après oh yezo le kana kati ya ba fan club ngai pena Zidane na yebi yangote na yebi ke de mikolo ele kaki président na biso golf kizola mobile Eugénie Nzengele que je profite d'occasion ya kopesa ba mbote Eugénie Nzengele na mobile na ye basaki 1 an mois na ba basaki anniversaire na kati anniversaire on a ba benseki journaliste mo à Paris ngai Zidane mokonzi ba mama na zali na empêchement na nga isaleki non nazalaki na nga na feti wana te mais en tant que micro d'équipe en vie ta mama Congo mabela ba koko na centre ba mauvaise énergie na sentaki déjà ndenge bazoko kanila ba okende ko panza na feti ya golf pe lokola nga na za mutu na linga ba problème te nazaki pe na ba empêchement na nga esalaki na yaki na nga feti yango te bitumbe bimaki kuna ba makambe bimaki kuna ba eko menacer journaliste wana au golf abengisaki ya Paris nga mokonzi mama na zalati papi gen na monike komi ba video ikomi koto ba finga bo ngai kutu mokonzi mama na sona président golf soit bien yo président ko sala kutu video te nga kutu na lingite ki mokile yeba ke na kati na biso nde tozabo ata tozana ba problème na biso le ça c'est la famille ou na moni video ebimi kote video ebimi nga mokonzi mama kutu na mutu na tala na ba video te batu batindela nga ba video mi na tala video pe na fona za na temps mais batu ba bengi nga ba binanga mokonzi ba mama yo za na problème na garçon moko boy partout nga bi pourquoi ote parce que garçon moko boy partout ya oluka mabanga pa Weranson a chrétien yo na video wana nga bi a chrétien nga na problème o talango batindenga bon na tala na tali na monier partout ndenga zo lobaki Weranson on a besoin de charger de la presse alors qu'il y a mis on a chargé de la presse à Weranson n'enge tout ça là qui vient idéologie ADT a chargé de communication chargé de la presse au Mokino Babaeba international Sankara de Kuta azana Kinshasa a porté parole le lo nde mona donc oye mo kami benga domestique riche to créer idéologie le lo mokonza ba mama parce que moi ça so gangela mabele zo to sana minute na fimbo akekele ba kuata vibra betu par rapport na bord différence yena na minute na mede za mokonza ba mama yango idéologie yangiama ezala ke mokonza ba mama azala lelo na Paris pour na ko soutenir orchestre parce que mokonza mama ça déjà star. À ma grande surprise na moni garçon na patu mambweni pasa kapangala te ko ba kapangala lata ngo lata ngana ebi ba kapangala bien que j'ai naza pe na beaucoup de respect na famille wana asali vidéo oh ouais azana donc genre on dirait azana problème na ngai alors que ngai bitumbe bimaki na feti na moni batu mususu ba bendani na bango ngazi dani naza kutu na kati ya makambo wana te po nazalaki pe na feti yango te bazo benga na ba téléphone bazo finga na nga kutu nazo bomaka moto na tikalaki ko sala kutu mutu moko pe parti parce que papi gen to qui n'est pas toujours ni pas nga mokonza mama nde na yeko lobaka lelo na yeko baksa 1 plus na kati ya maison mère eloko nini o nga mokonza ba mama na ko lobela batu neti ba berté moso eloko nini nga mokonza mama na ko lobela batu neti ba mbetenge eloko nini nga mokonza mama na ko lobela batu lokola ba vient na biso ba Freddy Ngoma ba Dipoul mon cher ba golf kisola baza bato ba vana na wera ça fait des années nga tant que petit terre propre ya ba les grands qui simbi déjà descendant ba Abraham na ba Moïse na yebi likambo nini o na kokota na likambo na kokota te lelo oyo nga bata maison mère so baza wana bazo puta na nga Zidane na eloko loba na bango te parce que nga na yaki na maison mère kaka po nazali chroniqueuse naza molobeli chargé de la presse à Weranson nga naza awa pona ko communiquer bato pona Weranson naza awa pona ko leka na ba chaîne minene to zaki na ba organisation minene ki na ko leka na ba TV5 na ko leka na ba chaîne ebele pona ko lobela Weranson. Qu'est-ce qui se passe balingi yo te Tony bon kolinganga te ça veut dire quoi neti partout ya kolinganga te po na maison mais ya nani makambo yo Weranson na yaki yo monaki ba image nga na Weranson na sali ba télé réalité na Weranson partout kapanga partout mambo ya kolinganga te nani omoni ngai na yeko loba boye yé partout soki azana problème na maison mère ou bien na bato maison mère à s'attaquer na bango directement parce que muta mema ye na loboko asimba le la mona maternelle a mema ye na maison mère izali trésor onema et puis soi-disant azali ami benga mannequin sa paix
ngai naza muta bilamba te ngai naza muta micro ngai na molobeli ye na ngapi na toko wela ni akimi guerre na ba trésor ngando akimi guerre na ba fils edungu akimi guerre na ba kanta ya alala na ba Cyril Kina na ba Feroz Pinto ba Feroz Mangoi akimi guerre na mangamba bilamba le ngako mananga ngai na muta mbanga ngai na muta micro ngai na muta kolobela ngai na muta presse ngai na ipina toko wela neti nini parce que ngai déjà na maison mère to sa musala moko te ngai na kati ya maison mère nde naza bona naza travailleur ye ayelaka libanga et puis ngai na kati ya maison mère nde naza bona naza star o na ya na kombo esalama déjà vanda ye azoya po luka libanga azoya po luka yebana ngai na ipina toko wela nini omoni problème eza nini eza problème o batu oyo bayelaka azoluka koyebana azoko forcer sima weranson alors que ngai na ya de apoto liboso na ye partout azaki na ngola azaki konikisa fufu azaki bato machine à fufu yasolona nazo ko informer azaki bato machine à fufu bato banikisa ka fufu na ngola muta eda Hugh Clinton pour lelo aya poto abane kutukolata bilamba Hugh Clinton bilamba bana basi muta machine à fufu ben oui Patu mamboni yone nazo loba wazo lata komba bakapangala wana ngana niveau na ete na star na ye abetelanga maboko na baziniti na Olympia peti le lozo betelanga maboko na media mais soka linga yebana aluka ngona kombo na ngati et puis soka zo luka conflit na maison mère aluka ngona kombo na ngati parce que ngai mokonza mama na abona ni loko na koloba na bakodi kino na maison mère ti na ni loko ona koloba na ba trésor on mati baza bato babanda ko soutenir wera banda kala ba Dipul mon cher ba Berté Mosolo ba Freddy Ngoma ba Pensen ba Ige Difumu baza bato babanda ko soutenir banda kala donc ngai mokonza mama zidane naza ngana eka ko soutenir vina nga weranson eloko o ngato wela na mambweni patu wana nazo mona ngote comme les asu mambweni naza kapangala te ngana bifamba kapangala atia photo moko ya bomwana ya jeunesse oye aza pembeni ya papa kapangala to aza pembeni na ba frère wana bakapangala o ngana e bon yebi ba bakapangala nyoso yebi bango na yebi bango fayi mo bateme bakapangala o bayebana na yebi bango pe baza ba vie na ngana sola na bango. Vous comprenez? Azaka pangala te. Kotia na vidéo ya 2001 ou ya 2002 ou ya 2011. Na vie na pangala ndeli ngo laksa no confirmer pas que ndé tozana bo puis gagner zo confirmer que nous tozala tous les jours parce que to ces vidéos. Donc voilà, mutuna place na ye, mutuna boulot na ye. Ngai ne naza awa na ye ko soutenir maison mère, ko soutenir vie na ngai Weranson Igle roi de la forêt parce que makambo eza makambo mabele papi gen. Weranson le roi de la forêt za na nous vie na ngai ya mabele. Grand frère à Barodjani wa Bamelando. Frère propre à Rodjani Wabamelando. Petit frère, il y a Vina Rodjani Wabamelando. Petit frère, il y a grand frère, frère Patrice. Petit frère, il y a grand frère, ambassadeur qui Jabon. Balades Montana. Donc, le lo oyo, patou mambweni, il faut qu'il ko gagner batabilamba. A qu'il ko gagner bakanta ya lala. Azela we en son akota li susu na studio. Aya ko diembe la libanga. Parce que ngamo konza mamane na zabona da libanga. Ya. Allô monde entier ici mokonza wa mama na fimbo akekele na kofia kola sans kotala na sali ba délivrance akafuka fuleo na media na mimi idéologie lelo ba koni forte ne ba jeune forte ne ba idéologie akayu que il faut ko sala parce que lelo oyo zo mona ba jeune forte ne ba koni forte bazo tika la mutakala na media pourquoi parce que bazo zela ba kabena ba 50 € na ba 100 €. Ba promettre 100 € pour ça la vidéo ba promettre 50 €. Mais nga mokonza ba mama na ko changer je na ko faire voir na monde entier que bazo kosa bino media pesa monter papi gen ngane na zali on avandi pano bo naza invité na soirée d'honneur ba invité na sœur na Marie na niveau na jeu de camp na on ko animer na ça sous invité na le 23 on na soirée à sœur na Mimi Chikeva parce que Mimi Chikeva za no belle sœur na on a profité occasion on peut sa bambote Mimi Chikeva moi si ya Nagler boy playboy parce que Nagler boy wana grand frère na ngabo kama ouais mais ye mo ayebi ki mi na ye tout ko njoba nduku bakambele mtota manyo masoke na lungula mupini na baki ya kweta kwikala ke boy moto ni dawa ya na pesi ba mbote belé na belle sœur nanga que j'aime beaucoup Mimi Chikeva na pesi sou ba mbote belé na Hugh Clinton na pesi ba mbote belé na président Golf Kizola oyo azaka ka wana pona ko soutenir Weranson après ba makambo oyo leka na sima papi gen nga mokonza mama na yebi eloko moko depuis ba makambo oyo bandi est-ce que sochka ko mona nga mokonza mama na tikali ko sala vidéo moko oyo ezolobela o fan club kabwani o fan club salibu eloko te so lelo na tombole li partout mamboni minduki parce que déjà ngana bima na media mbala moko tant que star mais yende nga saona salaki moniki si fufu bato baniki saka fufu na Luanda et puis tango ayepoto ngana na pesi no bambote be na bana Luanda staff na bimba ya Luanda ngana za FBI na petite sœur ba Donna Monica
na Luanda na pesi bambote belé Douglas Mungudi Ndombasi hein oyo ya Efrazim Yanza na pesi bino bambote belé na Luanda staff na nga ya Luanda bino tunde bozana bambote belé mokonza mama zo ya année prochaine kwa na Landa na Luanda fan club na nga bomona nga donc patu mamboni tanga ye na poto na muta edaye Hugh Clinton tanga ye poto awa akuzali ko kolata ba bilamba ba Croix Rouge na bilamba na ba secours populaire. Voilà, on a un grand sapeur. Na lobby ba grand sapeur awa na poto awa eza ba kanta ya lala nazo yebisa yo bato babeta ka forme ndinga za wana bato ba Cyril Kina bato oyo ba vient na ngai oyo te bato mosusu zo tanga wa bazo mériter bon to monta moto azaki moniki si fufu a se retrouver na monde bato batala balata bilamba akoti na kata loyenge mais na minute akobimisa facture teneti baduma zebia on a pensé bambote belé vient na duma zebia bimisa ka facture ya magasin ndenga kota ka somba ba Samora Mokelo balotel ba Féroce Pito ba bimisaka ba fa na bi ba vient nga ba japonais okito ba vient nga ba Simon Mbongo vient nga Zoro Mabiala vient nga Zoro Mabiala abimisaka pe na mbongo akoti na magasin ya za steke omuta kenda kolata na solde mambweni ndesiko patu mambweni na surtout ke bilamba solde moko na ba vente privée tala na yebisa ki il faut que parce que déjà ngai ndi na bo na responsable ayebi vi na ngai te aya na poto awa akenda kolata bilamba bana mawa o bakabola na ba resto du Caire na ba secours populaire na ba secours catholique après zo aroke na Château Rouge Hugh Clinton mutazo kamata ba bouton ba chaîne o epesa mo elamba changer en forme alati na bilamba Hugh Clinton mutu ya bana basa banda kolata na ye ozo comprendre bon daibo na tuna mutu na moko na makambo nyonso siko Weranson azoloba nini nga na bengaki Weranson Papi Ken avant nano nyonso tout comme na niveau auto komi na bengaki le roi de la forêt na bengaki Igwe pour appeler sa position parce que tango ekomaki ya koswana swana nga mokonza mama na linga ekutute ko sala vidéo moko boye parce que na ebité impression nini oyo na kopesa parce que na linga ba vidéo à rendre soute tara niveau nga na zanango lelo on a parlé na niveau média donc na ko linga na kota rando te et puis na ko lokota n'importe qui tazaneti na te azane important na kota si na rando parce que Papi Geni na tokotanga ba komba ba tuté mais yo ebebele on nga na fula ba on a ndenga rando donc lelo nga mokonza mama mutako sala 150 vidéos 200 vidéos na répondre été na répondre été a la peine réponse na nga a te po koyeba nezali ndengambo baninga koyebana koyebana ezali ndengambo baninga nga so forcer koyeba no so ko forcer koyeba no zeli bina ma pepe kale na nga ba deuxième kaka te bato ba deuxième fois toujours nga pe lokola na zana idéologie ya ba Edith Piaf balobi nga kaka mutu na koyemba na ba deuxième fois parce que moi na mwasi wana depuis akenda zata na mwana mwasi mwa ko koyemba ba deuxième fois teneti golf ale golf ba longoli te muta ko longola golf azate na longola golf muta ko longola golf azate golf kutu muta senga kinde démission que aligné sous ko présider te avec onyo surtout so sala et puis niveau ba makambo zo kende vous comprendre mais ngata on a benga ki président na biso Weranson on a zo profiter sous occasion ko pesa ba mbote belé ayibisa inga mokonze ba mama toluka kimia totia kimia batu wana baza batu na ngai nga moko na oyana poto na ofantsa bango et puis oyebi Papi Ken to mambo ibandaki même ngai moko na ese président golf kizola ngabi président golf omoni makambo ndezo leka nga mokonza wana kokota ngoti parce que neko kuta bino na maison mère ça va faire plus de 20 ans boza ensemble bo soutenir Awera na pire esprit nga mokonza mama nazo se limiter kana niveau ya promotion ya Weranson na ya mouvement mais leader azaneka moko leader azamoko likambo za nini pesa yangona so yebisa yoki na yebi eloko nini zo leka wana ti batu nyonso basa ba fan club Weranson ayaki omone ndeto yambaki Weranson alobe na nga mokonza ba mama nga moko Weranson nazo ya na janvier bosaki semblant na Wera ya kito ese bandela nga va même Wera non ben na ko lo ba semblant ti omoni nga na intégrer lelo maison mère na yakuta bango pe bazana ba makambo na bango lelo ba vidéo salami yo moko yo ki batumsu bazolo ba keno Ligue des Champions zeke lo moko déjà préparé za ya kala vous comprenez ba sali ba vidéo ba lobi que non équipe ba sali Ligue des Champions ezali loko moko ezali lelo ti ba repitant ba vidéo ezali loko kala donc yango na yebiso eloko zo leka na kati ya ba fan club ngai Papi Ken
na yebi yango te na ni loko oloba na bete mosolo te soki bete mosolo lelo basoyi na golf na ni loko oloba te lelo Claudine Kino so basoyi na golf kizola na za na place au côté la ngote lelo oyo soki mbete ou bien trésor ndima baswani na bardi lo ose na profiter pe na occasion o na pesa ba mbote pe na bardi lo ose lelo soki pe baswani na libre parcours nga mokonza mama na mwende na côté la ngote Papi Gen parce que baza batu mo oyo déjà ça fait des années bazara déjà ensemble pour nous soutenir wera ndena édition nga na yebi place na nga na yebi position na nga place na nga position na nga ezali ngai nazali konikezi naza wana ka pona ko soutenir wera à ma grande surprise garçon wana partout mambweni ezamba liboso te garçon na présence na nga ne dérangeaka ye nga batu tout ya maison mais balinganga les grands Apollo Ben Mukasha baya Bertin Mosolo to sala ba vidéo Papi Gen ya jour à conférence de presse ezana konikezi wa sala existe ko lekanga te yange maléroi de force la vidéo oyo akota la vidéo o nazo sala vous comprendre ezana journaliste moté jour auto sala qui conférence de presse o azalaki na ngenge ko lekanga parce que wera ye moko belela pe na ya bomona ki ba image za wana kati ya YouTube vous comprenez Papi Gen ngana mto lembola ngenge te na mto wele la pembe na wera ensemble te parce que ngana da star et puis ye moko le roi de la forêt bi Valère na ngai na batu tout oyo lelo oyo tango wera ensemble na yaki na batu tout oyo azwaki enveloppe oyo azwaki enveloppe oyo azwaki enveloppe bien boso bozo tonga o wera kabarate yangi makabarate mais mon konza maman zo enveloppe na yezo dépend na ba valeur ba lobi zaba mutu zaba valeur betu par rapport na binom de différence et c'est comme vous baté mutu na musana yi patu mambo ni kende ko gagner ba kanta ya la kuna ba pesa au exercice à bilamba et puis mannequin ça perd tout ça na Paris a les affiches dungu na vina nga Guilhem Mayindo les vrais mannequins donc ezala mbala suka na yoka yo parce que obi na ndako respecter o mingi mais o memi nga na niveau moko boy o lelo o lingo bimsenge mpoli oyebi obetanga loko mo devant wera sonne partout mambweni joue to sa conférence de presse na ACK obetanga loko mo devant wera sonne oye obandi o Zidane boye na boye vient na biso Kester Langila oyebi ba makamusu o landisa na sima mais mutaya ko kato ezaki Sankara de Kunta Sankara de Kunta mutaya ko kata o partout mambweni akoyebi so o tika Zidane on sala pop na ezaki devant wera sonne na ACK mais olinga ko sala de façon que na manqué au respect devant wera pour bimsangi poli je suis la fille de mon père et ma mère et je sais qui je suis très bien instruite OK donc ce qui yozo luko yebana mutina vi na ye oya na poto awa ozana mwana kaka moko o mwasi na botela o lelo o mwasi wana kufa ozana ofelini kaka moko patuka pangala oko ozo wakutu ko ba responsabilité te ngana mama bana 4 que j'assume mes responsabilités j'ai nourri mes 4 bouches bavanda na ndaku na ngai et puis naza salarié naza bo reconnu zana na l'action au badge ya boulot place na sala Papi Gen zana l'action au badge makambo yo eza danger Benjamin Tsumbu HD na pesi mbote belé masta nanga Jani Makengo papa na lumière na pesi mbote belé pourquoi pas na pesa mbote na grande équipe ya Tolo Belavi te dis-moi la quoi ça sert na boka ekala masta nanga te dis-moi la quoi ça sert animateur oyo azo kota te dis-moi la quoi ça sert félicitations Nanou Diamant Noir une grande équipe il y a Tolo Belavi Mike Ntsona na Maroc ba petit na biso ba Zoé na Kini déjà donc nango malembe tito kokoma oyo za Tolo Belavi donc GNT service oyo ndeko na biso Janongamba tous ces vos kuna soki otindi eloko na yo vraiment GNT service vraiment moi uta ko lobezate le temps donc on vraiment bagi face azwa badge parce que au moni batu mususu na poto awa bazo confondre ba makambo nga lelo oyo kozala chargé de la presse à wera ensemble et ça parce que naza na ba qualité pe naza na ba compétence donc ça veut dire c'est-à-dire cela veut dire linko lobaki nde to va na poto awa nde to va na Paris awa mutu déjà faut ça na stable vous comprendre na ndenga loyenge te parce que batu musu ba kansa ke lelo ko kene ko soutenir wera za kozanga mamba ko sala te nazo porter un plus parce que na répéter yango Igue le roi de la forêt bon za vie na ngana no ya mabele à part mamba musique na ba maison mère et puis ma pata linga nga mingi ma pata la femme modèle la femme exemplaire ma pata na profiter d'occasion na peso ba mbote belé au moni oyo ya badge Papi Gen oyo za badge vous comprendre Papi Gen yo yebi otanga Papi Gen tanga vous comprendre pour ça na badge oyo faut ça la reconnaître na société donc oyo za mokanda na ngai
oui bien na raison sécurité na ko relax ngo vraiment na caméra te mes papiers gagne yo zo mona vous comprendre oui za doki na ngai oui za carte bleue so vanda rapena na poto uzaka ne koti seli soko uzaka ne déjà banque va payer so carte bleue il faut ça la mbongo moko boy kotaka donc na ko informer auto vanda na poto oyo eza livré à place na bomba likonda na ngai place na sala ka économie na ngai bambongo ona lingi l'état simba te vanda awa yo ebi livré oh eza carte vitale pour la santé vous comprenez ça veut dire que soko za na ba platini oh nyonso tu na kati ba moko oyo c'est que Mundela yebi yo c'est que Macron ayebi yo c'est que François Hollande ayebi yo c'est que papa Jacques Chirac ayebaki yo c'est que tonton Sarkozy pe ayebaki yo masolo ezobeta maoyo eza masolo il faut za mona ba koto mona poto oyo eza carte moko kaka pona ba fantomas ba li fanto quoi voilà na chaka likonda ba fantomas parce que au moni to sokota na loyenge na kati ba media oyo mutu musa so kansa bozangi makamba ko sala yo ngana ke zanga mamba osala nga mokonza mwana na salarié lelo o soki na soutenir Weranson on ke pesa kaka énergie o nzamba pesa nga na énergie ebele na luka kutu ndenga ko kabolango na préférer lelo oyo mais la camp vient dans qui serait mené à Tariwambi les gars qui simbi moto à Colondo paix à son âme a tiké nga mo bangé énergie et puis ndenge na ça papi gen na ça kana kata royaume parce que king Kester roi de la forêt bango mi balé bampangi vous comprenez nga na mutabando ndute na zaka mbele na muswahili batu bakanta na ndenga ba vibration na ndenga ba kwata vibwa ba musuba kasakuna za mongara te na pe na mongara te minande vraiment na kini peno ya solo kanini kambele na zaka mbele mutota manyema soke na lungula mupini na baki ya kweta kuikalaki boy ça veut dire biso na village na biso elinko lobaki na village na biso mona musala ala kati ila muta côté ya babé masombo babé masombo ambote belefe na nga babé donc soke na lungula mupini na bakia elinko loba omoni pasola ezaka na nzete na libende biso na mboka na biso to lobaka soke na lungula mupini na bakia biso elinko loba ke libende ziki menzete tikali somo mingi papi gen somo trop et puis kweta kuikala ke boy dawa ni moto biso bomaka moto na mai te to bomaka moto na moto donc makambo na oloba noka mbele mutota manyema soke na lungula lumai mwana muswahili oya solo ya manyema place avandi abi mambo na zoloba pe oya zande kuna ngai bimba moke onde kuna ngai po biso kote wana tukosa ate tuzala bana na identité et moi le kongo pesa yo pasi ya makambo sérieux mo pasi te makambo epesi nga pasi na ndenge ya Weranson omoni force omoni Weranson na simbi planète terre asimbi globe terrestre na fiche tant Weranson na simbi globe terrestre asimbi ala kisi yango musapi eyiko ba ke Weranson akangi son na monde entier de lozinga luketo bazobina ngo partout basa azimi bazobina zina luketo baope baliko bina ngona matanga baobina baobina na fete bazobina banzembo neti ba Ali Maimuna na profiter na pesa oka bambote belé na PDG Ali Maimuna banzembo neti Jean-Marc Kabunda 500 giga na pesi so bambote belé na PDG Jean-Marc Kabunda sans oublier vie na ngamoko balobi le full boss Papi Kalubi la personne peut mbote belé ya Jean Matundu bato na tu balinganga omoni bato ya maison mère tout bazana bato oyo ba soutenir pe Kester omoni ba vie lokola ba dipoule mon cher komona nga na maison mère zaki suka na lola ba vie na nga neti ba bete mosolo ezaki suka na lola golf FC nga bien le Zidane ndenge le loto osala idéologie oyo ADT ya kimpo ya kotikala ADT ya kimpo de charger de la communication internationale nga na yaki pona zo pasa ADT biso tozane na idéologie tozobakisa malisusu partout adeta koza na kini adeta koza na Paris tango adeta za na kini ngana kangi na Paris tango adeta za na Paris Sankara kangi na kini tango Sankara ozo comprendre biso tozala na idéologie ya force changement de fréquence pena donc changer je na ninga Weranson mais lelo oyo komona nde partout kapangala mutaye na misala mabe partout kapangala nde mutayaka na aiki na virus moko boye ayena mwana mwasi moko boye mwana mwasi nazo se permettre ko finga batu le mutu na lobi attends ngai Zidane lo ba ko pesa nga ba identité nyoso to mokile mais mukolo nini o nga Zidane oyo na ya boye na ya otande na télé ndele onazo expliquer bino pop kapangala na ofinga na ngai ete na expliquer nazo rappeler kaka za nde Monique si fufu ozo comprendre et puis nga na ya poto liboso na ya poto na 2009 akufeli mwasi atikele mwana kaka moka mwasi mwana na lelo oyo ye moka yebi
na ba no kota no musika te pour ni kambeli parce que naza pe maman mbikudi donc no musika te pour na mwana mais so salika ba chichi après vidéo o no kota na détail ya mwana na oya bana ba photo pe na okende ko filmer tie sika mwana vandaka parce que yo partout le loko ko o sane to minimiser nga o danseuse o boyna bo yebi niveau na nga na niveau na yo ba so nga nixa fufu ba biso nga na poto na table mbase ko populaire ba biso na poto nga table mba ya resto du Caire o la table mba ya Hugh Clinton mutaida ya poto lelo ya poto comme un grand okomo manquer respect ya on a biso yo ndezo ba responsabilité parce que ngai à part boulot on a salaka à part qui média na sous responsable na tala ba devoir ba nanga na tala ba carnet ba nanga na tala ba agenda ba nanga na kenda ba réunion école na je fais partie aussi il y a ba représenter ba parents d'élèves na n'importe qui donc ba voulu kumbana yo na ba bulu yeke wana zo ya o botsimbi pa ouais le côté oza le côté oza pas muke oza pas de ke oza rien du tout oza le côté ya on a ebisio kene na ko gagner batabilamba so gagner ba Duma Zebi o gagner ba ya Simon Mbongo ba ya Chibwa Apula o gagner ba Isabelle Basende o gagner ba Didier Vasco vraiment kene na ko gagner pena ba vient nga Olivier Ngunza na bosani te balobi Mireille Toro Mami Toro la copine de quelqu'un oyebika mokonza maman na ese ba wana sese ba pompage à makero na pompage à mâchoire nga pena pompage à makero na pompage à mâchoire pour oya pena pa na ngai mona mela campe te focha mbangano pena na cric oche pena mbangano na cric ndenge bachaka voiture na cric oche na mbangano kuna donc biso mokonza maman so na zo doser le na média parce que je lève d'abord mes 4 gosses je suis responsable je suis le mère des 4 enfants que j'ai nourris. J'ai 4 bouches à nourrir ici en Europe et en Afrique. J'ai 22 bouches à nourrir. Donc, pas tout mamboé ninga na niveau na oti. Naza camarade na ote, na massa na ote, na ndeko devoir yo beaucoup de respect, mais faut yebake na star na yo, na oti ka star na yo. Attendez ngozo ya ko luka mabanga si mawe ranson. Attendez ngozo ya na motema mabe. Ponga na ebe eloko déranger yo. Ya na faute na ote. Eloko déranger ça ne motema mabe wana botama na ngo. C'est pas ta faute. O botama motema mabe. Comme on a présence na nga mokonza mamande na sala ba succès na kinke sere menea o sopa ki boule devant Weranson sanka dikuta yaki kata yo yebi donc ba jalousie na yo wana nde muté sopi yo lelo nga mokonza mama na s'adresser na yo oze loté ya on a s'adresser na yo oza rien mamba bilamba okoka ngote kende na ko gagner bata bilamba simo ya na makamba maison mère et puis ndenge ça bo le 7 jours de la semaine ba boira yoté okota kité zela mbalo yo sala makasi sala pompage ya makero sala pompage ya mâchoire soutenir les sous Weranson jusqu'au bout après nous allons banga na prochain album boniko oze lota oze lo côté partout na bon côté na vie privée na voilà côté pena na vie na ya couple na côté pena na vie bana donc ngafo ke bana ngai oyebi ngai te oyebi bana na ngate na lexa bana na internet te parce que na protéger bango na lexa bana na internet te pour ba Goliath des beaux enfants et ils sont très bien éduqués donc au sakana na ngate na responsable na mamba wera na zo lexa alerte énergie on na zo opesa et énergie na déjà na yede na star party ngana yena da star bono sa samla bo betela mabona bazini o betela mabona ba yetensi na da star na yo donc na rappelo lisusu ke bana kombo na nga makambo nyonso zo leka na ba fan club na yebi eloko zo leka te na ni loko akoloba na batu ya maison mère te o ba banda na wera banda kala na makam na banga ba confi ngaza muta micro na molobeli ba je wana tout ozo sala okota na ba fo Facebook okende bozo nga nga na nzambe na yo po ngai même na Facebook bo yebi ngona ba page na bino na bokota na ba fo Facebook nga nzambe na bino na kote la bino na vrai face na nga po bino ba nani na kota na fo Facebook na banga yo yo ba so na banga yo na banga yo patu weso na banga yo na bangote na lande respect et puis na linga ko yeba pina likambo sike bandeli na sa portarate papi gel alinga porter ngai o sala ki bosaki bo yo ko la sa vidéo moko o nga Zidane na sala ki na s'adresser na yo ou bien na s'adresser ki na makambo maison mère na nyoso to ezoleka o tindika ta vidéo moko alors so ezate toi ferme ta gueule à jamais ria Allô, ici mokonza ba maman moi so agangela mabele to sa yo to sa te po yo nani. To comme na suka, je crois vous sentir Nadine Moulichou autrement dit Zidane mokonza ba maman. Allô, ici te lobe la vie. Ria. Toujours lobe la vie. Voilà. Parce que maintenant tu vas garçon tu vas trésor onema. Il faut ça la coûte reconnaissant parce que ya uta kine ka koniki sa fufu trésor onema memi na mamba maison mère. Ngane na zabu na mamba maison mère papi get. Ngamuta memanga na mamba maison mère te. Ngamutu moko ta memanga ngamuta tianga contact na mamba maison mère azala même pas na Paris.
na profiter na pese bambote Thierry Ngonda na kati Allemagne na nyamoni ngonda nanga aibisanga na moni gendarme na rompe ba moni ete ngonda nanga suki ya moto wana tinene umoni ngana artiste au carré umoni le wesa bino zua Vandi sa ba staff na yo Nadine Molisho Zidane mokonzi ya ba mama avant ça ba staff na yo pona to si cette intervention na biso ndeka na lobaki na yaki na idéologie ya ba dédicace na ordre alphabétique na za vraiment konifotité ba konifoti na ba journal foti ngam na pesa ki bango kombo wana po bazaye ko mimona lokola o journaliste o konikezi ayibi ko komate bango do ikoma kaka dongi bakoma na terme kaka moko na internet o mona soka bandi ko finga nzoto ya mamawa bako ya kuna nzoka ndazo yeba te ye moko pazana bela tulu na sama kolo yoke bela tulu lokola li so ndeke tozo ko filmer stade de martyr vide likolo soki ndeni bobenga kawana donc ngana ika ko changer idéologie na A na pesa mbote na président de la fédération football na kati ya Guinée président Amadou Diaby que je profite l'occasion na B na vie na Bebel Zancoulard na pesa ba mbote na C na ordre alphabétique pour na chroniquer sa Saint-Esprit na kanga alpha na omega na idéologie et moi en même temps on profiter pe na zone qui s'appelle ba konifoti pe moi chiki na coach ba en classe et puis chroniquer o a appelle idéologie oyo a un problème nangati parce que vous la vérité nangaki na sali bango pour biso to sala ka po balandaka idéologie na ina idéologie be na média o bazo landa ngai donc o so pe balandi yango o sala ngaka plaisir parce que biso to za bato nzamba pesa nga don ya ko kabila batu mayele ba vana ba kwena bango ba na iloko ko boulete ba na sujet te ba na boulete il faut nga mokonza mama na sa iloko moko boy po bango pe bazo façon ko réfléchir donc to koma ki na be na pesa ki ba mbote na vie na nga bébé Zancoulard waza prophète na nga idéologie que je profite l'occasion na C na za na koko la charmante na D na za na ye moko défaut au général Matumuna jene na E na za na Efrazi Mianja na kati Angola na F na za na ye moko Féroce Pinto les grands japonais il y a des mannequins de Paris babi mobala Jitel Pito Zua et pesa Zua te na G na za na général défaut lisusu Zua makasi combien na F G F na uti na Féroce Pito na koti na G na général défaut papi gay na ba no alphabet biso pa na biso zalaki likamba fimbu na ebisio papi gay dans un alphabet kotanga na cerveau po biso pena na ebiso père na biso ale pena donc ABCD je me souviens pena na zaiki na école primaire père na ngazo temela nga pona alphabet donc na wola na ola mukana nselo alphabet na tosaki na G général défaut après to komi na H tout ça na honorable Ki Janson na I na Ibrahim Masinda bon to suka wana na pona lelo na alpha na ordre alphabétique lelo pena na suki na I parce que lelo méchant na pesa nga méchant ngam na la succès na nga boyo ezaka ke nobo omoni mwe ranson le roi de la forêt lobaki vraiment kimia quoi kimia mais malgré kimia ngo tozo vanda kimia mais batu musa zo sala kwa linga zo place na nga star azo bateke nga na star so nazoloba mingi te parce que na yebi niveau na nga na valeur na nga yango na nazoloba mingi te yango na nazopesa kaka na batu nyonso tu oyo bosala ba vidéo na kombo na nga Zidane na fula te naza niki malumalu ni Mazda ni Toyota pona fula bino papa wemba mutalobaki fula ngenge pe ya sona masake nda na ye nga Zidane oya kozela penake no na kufula ye te bozela ka mabanga na bino pangiama omoni mbalo bozoki kanaye omoni bozoki kanaye bokotaki te gimalela lobi yango donc en plus, tala, non le bamingi te. Moi c'est la prochaine album. Voilà. Je crois boyoki toyambaki mokonzi ya ba mama. Falaki loba. Boyoki déjà ndenga lobi. Tolobaka chaque fois ba propos teni na ba émission na biso toyamba ba na mikete makambo o mokonzi ya mama lobi parce que kokoma pe mokonzi eza ba pesa pas moi na mukete faut za quand même na moi maturité moi sagesse ezala moi kokola wana feza et puis ba sœur na nga ba sœur lokola ba sœur na nga lokola ba Christian na quoi ça ba sœur na nga lokola ba José Kongolo Mibeko la loi Mibeko bokotosa
bango bapesa nga lelo titre lelo oyo ba sœur na nga balili makaya mutu bandimanga na Paris ba Mimi Chikeva mutu bandimanga lelo na Paris ti ozomona nga lelo na Vandi Boy donc ba Loris la congolaise bango mutu bandimanga lelo na Paris ti ozomona nga lelo na Vandi Boy ba DJ Pitra basket mobali ya bato bango mutu bandimanga yi vient nga sacré Belinda balobi Alpha Bravo Charlie Delta accéléré wana code logistique. Voilà, donc restez connectés dans tout le Belavi. Voilà. Vous abonner encore massivement. Belé na tout le Belavi parce que ah vous obéir à la bon monnaie to sola tu vois qui m'a bêtise to battre la monona biso to tourner la langue cette fois avant de parler parce que toi on a ba famille donc mingi papi gain mingi papi gain mingi to le Belavi ndé bo s'abonner ndé awa yo mo balobi mobala bato ya Natasha Jampi na Shell oba kolinga papi gen mingi oba kolandaka papi gen mingi pona respect olinga jeune o mingi jeune ngoyo papi gen mokonza mama memeli Jampi na Shell mobala bato Natasha umela voilà na pesi Janifa Imbote Franco na bango Toro Beravi sito ya papi gere Toro Beravi, eza sita soro penza. Toro Beravi, sito ya pa. Exotique biso na biso chez Vieux Sims. Nyonso ezali. Soki boye na bana, na ba papa, na ba mama na koko do a to sepelaka. Solution nyonso awa ezali. Nyonso ezali. Donc ça veut dire ezali nyonso eza. Pas Vieux Sims toko. Gaz na gaz live. Nyongo ila ino la kata villa Lyon. Chez Bisso na Bisso avec Papi Gen tout le bébé. Donc Papi Gen a aussi Paris pour ça parce qu'on a la ville à Lyon. Moi toi na exotique à ville à Lyon. Il y a bébé dans gaz na la poya ici comme donc c'est que on va bien. Le gaz là présence ça d'abord on a bébé mambe. Donc il y a au mona Papi Gen dans le kilo gaz na gaz à là. Cada terrain quoi. Et exotique ya vie na biso na biso. O vie na biso ça biso na mboka donc. Na mboka soko usimba soko le awa tetse comme on a dit. C'est moi qui ça fait du de Lyon. Alors toi na biso à Kata Lyon. Donc soko le qui a donc ça veut dire o yaki na Lyon te. Ben again Blaze Fashion le mot évidemment ya la biso yango yango nde makambo Ayaka tout le temps sur la rare pour les logos. Les bien on est qui n'a pas mogo mobile à Lyon. Bah il y a biso et la biso. P bah ouais mogi toko. Magam tu toko. L'eau toi on baisse là. L'eau la biso et oaki. Na uta ekin. L'eau on va ganho. Na zulia moi. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dindel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito fatiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Bisso na Bisso, que está a pode estar a comparecer. Bisso na Bisso, ngai awa, o que ninguém bande conhece balobi, Bisso na Bisso, awa polémique ezalaka te, awa pe bato ndenge ya bien, donc biloko nyonso ya mboka ezali ngamona utaki. Na ba marchandise donc awa biloko ezangaka te année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu mais secret na biso ezali koyeba musala kozala sérieux na musala korespecte bandeko koyeba kosola bien wana ezali secret ya biso na biso ngai nana mingi oloba te nazali kozela bino oya musadomema musala liboso nzambe asunga bino.